Ma mission TV, le miroir du monde. Nazo senga na yebite, nazo senga na papa Félix. Yo za mwa na biso. Biso to boti yo. Kabila kamati bokonzi apesi yo. Bon, tobi merci. Et ça le côté oya mwa na biso congolais. Siko yo kamati makambo nyonso de maboka Kabila. So Kabila ayebisi yo te salabo osali. Salabo osali. Mais yo zo bosa na ke oza mwa na Congo. Lobi kuna soko yindi okene wapi. Tu peux comme conseil. Félix, tu peux conseil. Cadeau empoisonné au basimbisi yo. Luka ko déposer yango pona yo moko moto olobaki ke oya ko trahir muninga ako mela kongo bololo so mbondo ako mela mbondo mais mbondo yo obani ko mela muke luka otika bemba zoko ya bozalaki inina bemba boyokanaki bosolaki mais yo lokola zo travailler na caméléon camel lobi kuna papa otikala isolé camel wana azane caméléon to peut conseiller comme maman Raïs que nous vanda na kwena yo osali 18 ans osali eloko moko pété kinde vana no kambe mbongo yo zwe ya mukete mwana ngai mbongo yo zwe ya mukete kende zwa mos na yo ba na yo bandeko no okende kovanda oju na mbongo oyo ozu na Congo tika biso ba Congolais pe to bénéficier moke na bien na biso o nzambe apesa biso. Ma mission TV, le miroir du monde. Ma mission TV, chaîne à référence, Nakata République démocratique du Congo, Topesi Bino so Bambote partout dans le monde, Bozo Landa Biso, Bo Mesana Kopé Sabiso confiance, na chaîne OESA internationale, o vraiment, Tolar Sabino ba actualité, ba image yande nandenge, Oezoleka na Mboka na Biso, Lelo Martin Engi, vitesse affiziende na Lobaka, Sola Likambo, to Lukilisu Makambu Lelo, Poto Larsabino vraiment, na Mama Anne, donc il y a MLC, Toko Solo la vraiment, Yemo pa Oloba, Oloba se présenter Oloba Maramounian, so, Toko Sola Lelo, Toko Betali Solo, Tozaki na marche auto Salaki, na gare centrale Tiku constitutionnel, mais Lelo pe Makambuleki, na MLC wana Libanda, na Triomphal Obiso Tutuebi, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Ngomoni Lelo vraiment, Tozo Sola na Batu, oh vraiment, baza MLC, pour na ko clairci biso, ko expliquer biso vraiment, et lo konini, ezo simbate entre la Mouka, Topetoro, ba opposant, na bateau bazan na pouvoir. Mbote Papa, journaliste. Toza awa déjà, Tozo Sola ensemble pour toper sa message partout dans le monde, bazar ko landa biso. Tosalaki na bino marche na gare centrale ti na cour tokendaki tomonaki nde ba mama bogangaki bosilikaki pona ba député o ba invadaki bango mais lelo lisusu toembango po toyoki vraiment basango biso mo tomoni désordre o esalami lelo na MLC ezalaki d'abord pona nini bato bazolanda Papa na ngai merci mingi journaliste pona mboko oyo tosoko ko vanda mokili oyo ya Congo eza biso nyonso nakanisi te totambolaki mikolo eleki tokete kuna totambolaki na kimia après lelo ezalaki mikolo na biso ba mama MLC parti ya MLC barevadike droit na biso oyo ke badepute na biso bazali invalidé tosepeli te tobi bo tokende kodepose memo epai ya bakonzi oyo bazokamba mboka oyo ba magistrat oyo nzambe apesa bango mayele po te bavana na mabonga wana tokenda tokomi na parti na biso na ete fédération po biso so tokende malembe tokoma todepose memo na biso mais tomoni bamo tokamwi tomona bapolisier baye ko menacer biso baye ko panza biso ete tokoma kuna te toyebi tina te sikoyo mokili oyo toza nango Congo oyo ezaka na bato moko
just personne nayebi te Congo eza ya biso nyonso so tomoni ke ekoki te balongoli badepute na biso oyo ya baopposant biso tosepeli yango tokende kodepose memo na biso na cour constitutionnelle comme ça bayeba ndenge bakosala papa journaliste tokomi kuna na ete fédération seke ezalaki somo MLC lelo wana lelo na triomphal lelo oyo boye na enseignement en face ya stade triomphal tozali kuna baba babwaki biso bacrimogène biso bamama na bilenge babwaki biso balacrimogène topanzani toyebi ntina te tosimbaki ata mabanga te ata eloko moko mpe te bapolisier baye kobenga na biso tosali marche wana te tokomi mpe kuna te bon nayebi te soki Congo oyo tosala yango eza na bato moko ndambu to eza Félix na mokonzi na ye Kabila toyebi te mpo so lelo pepe nano IDPS asali marche jamais bapolisier bakomenase bango baboka balacrimogène mais pourquoi kaka MNC Lamuka nde bazaka toujours victime na makambo ya bapolisier na makambo ya mboka oyo toyebi te soki Félix aza na mboka oyo asala semblant kozala te ye aza te me ye aki na Lamuka te ye moto apesa kombo ya Lamuka na ye Félix ye alobaki te moto akotrahi moninga amela Congo bololo eyaki boye te te nayebi te eza bongo tokodéplore tozosenga tozokolela tozosenga na Félix cadeau oyo azwi eza cadeau empoisonné ezali cadeau na ye te eza ya ye te soki amoni ke mokumba azokumba ekoki te adepose parce que mokumba oyo bapesi yo eza na niveau na yo te eza na niveau na yo te sikoyo bazobenga bato ya pepete bazoloba te ye azali inconscient mais soki otali mpe eza ya solo parce que nde nini biso tozokende todepose mémoire na biso bapolisier baye ye ayebi te bokoteki lettre mpo batikela bino déjà bosala marche na gare centrale bamona peut-être eta mosusu botumbaki bapine na cour lelo mpe lisusu bolingi bosala marche est ce que nde bosala wana quelque part bokotisaka lettre ou bien bofingaka boloba bobe ndenge nini papa MLC ayebi mibeko koleka bato oyo bazokama mboka oyo akotambola pamba sa mibeko te sa kokosa lettre te mikanda ekotaki ke biso bamama na bato nyonso tokende kotika mimo na biso kuna na cour suprême mais sikoyo tokamwi mibeko eza te nazosenga nayebi te nazosenga na papa Félix yo oza mwana na biso toboti yo Kabila kamati bokonzi apesi yo bon tobi merci esala kote oya mwana na biso congolais sikoyo yo kamati makambo nyonso na maboko ya Kabila so Kabila ayebisi yo te sala bo osali mais yo ozobosana ke oza mwana Congo lobi kuna soko eyindi okokende wapi topesa comme conseil Félix topesa conseil cadeau empoisonné oyo basimbisi yo luka kodepose yango mpo na yo moko moto olobaki ke oyo akotrahi moninga akomela Kongo bololo so mbondo akomela mbondo me mbondo yo obandi komela yango muke luka otika Bemba azokoya bozalaki ini na Bemba boyokanaki bosolaki mais yo lokola azotravaille na caméléon camel lobi kuna papa otikala isolé camel wana aza ne caméléon topesa conseil comme maman nde babwaki bagaz boye décision ni bozwi nde lelo babwaki bagaz bapolisier babwaki bagaz biso tozwi miso na biso nyonso passe moye tokende eza te yango tozosenga na international batala makambo oyo mpo biso tokoki te
gaz mpo na nini biso bamama mikolo biso eza fatigué gaz lisusu kobwaka te e apeshe biso tokóma kuna te na cour constitutionnel tokóma kuna te mais nayebi te papa nayebi te nazosenga rais kende kovanda na kwe na yo osali 18 ans osali eloko moko mpe te kende vana nokambe mbongo oyo ozwi ya moke te mwana na ngai mbongo oyo ozwi ya moke te kende zwa mwasi na yo bana na yo bandeko no bokende kovanda ozwi na mbongo oyo ozwi na Congo tika biso bakongole mpe tobénéficie moke na bien na biso oyo nzambe apesa biso tobénéficie te tala bana na biso misala eza te société eza te ye mpe lokola Félix aye yo opesi ye mateya obendi ye matoi oyo olingi yango ni ya sala papa tika banga nzambe aza likolo ya biloko nyonso papa Kabila zwa famille na yo zwa bandeko na yo bokende kende ofanda na kimia balobi ke yo oza sénateur en vie mais tika kokomande Félix asala makambo oyo olingi ta biso bamama lelo ndenge ngai nazali boko miso na nga pasi lacrymogène pour rien mpo tokóma kuna te nayebi te soki mboka yango eza kaka ya yo Kabila na Félix ngai nayebi te wana ngai mona alobi yango nayebi te mpo mboka ezalaka bato nyonso yo osali 18 ans otiki na bopete tika mosusu mpe aya kokama mboka na biso bana na biso bazwa misala biso bama mpe topema me bana na biso mpe lokola bazwaka na misala bazala paye na lire oyo mboka lelo eza mandat ya président Félix Tshisekedi ndaloba ke malembe 100 jours osala misala nayebi te na façon déjà tozokende boyo ozomona ngo eza ndeni mpo bango balobi akotravaille ete des droits osala makambo malonga na mboka oyo mais côté na bino mosusu naomona critique boyoloba eza par rapport à nini papa ngai na kamu yo ozotuna ngai soki nazomona boni boyo otambolaka te ozotuna ngai yo oza journaliste est-ce que mboka ngo kanga mona tambolaka na mboka ngo namonaka ndenge mboka ezomona mboka ezobeba mais yo mpe otambolaka peti mboka oyo eza suna malonga te embouteillage c'est embouteillage kuluna likolo ya kuluna 100 jours yango na ye alobaki kaka mpona amataka avion oyo bapesa ye bana bota bana na mata avion yango te avion présidentiel mpe akende kolalaka na mbeto oyo nano alala te amata na tapis rouge yako epesa yango biso tolobi ke atika aza na niveau yango te yo ozomona te ke bato ya Kabila bazofinga ye ke aza inconscient oyo eza enji mobimba il faut ye na Kabila bakabwana bafingi ye bato na ye Kabila bafingi ye ke aza inconscient mais eza solo mpo ye sikoyo idps bazoboma bango bazotuma bango mais ye moko kaka komata kaka avion ake na mboka oyo alali 2-3 jours amati na avion ake mais mboka ezokufa te papa koma otuna nga te ngai nazomona boyo ozomona ngo te mama tozomona makambo nde ezosalama na mboka na biso alors nalingi sikoyo oloba eloko moko parce que est ce que makambo tout oyo bosala bamarche bazobeta bagaz nde makambo esalama est ce que ezokóma mpe na mato ya bakonzi ya mboka na biso bien ndeni papa mokonzi ya mboka aza sourd te azoyoka nyonso ezokóma mpo na biso tozosenga ke ekomela bango nyonso ezala paternel na ye Kabila ezala Félix bayoka biso bamama mboka oyo ebongi na bango te Félix mboka oyo ebongi na yo te tika eza mokumba monene papa soki otali mokumba oyo ya Congo ezali sécurité ezalaka moke lokola tochambe na yo na ntongo lamuki mponi bokombi ya te boni bosokola te Congo eza monene tolobi bo ekoki no te libala wana bino na Kabila bokabwana yo zonga na poto kuna yo ozalaki moteki journaux mokabi ba journaux zonga na poto kende ovanda na poto mbongo ndambo yo ozwi kende kolia na mosi na bana na yo papa oza mwana moke nga na mama na yo
na pas au conseil comme maman mokuma wana okoka ko résoudre yango te eleki munene ozomata avion esengo ya tapis rouge nde osala yo mais lobi oyebi sort na yo te bima na Congo kende kopema na pays étranger oyo ozwi na mbongo ndambo oyo ozwi na 6 mois oyo ozwi mbongo ebele osombi baimmeuble osombi baavion bandako osombaki te osombi pas Félix mwananga kende kopema. Alors merci vraiment maman to les capé pa ya papa Azawa na sirié pe azaki sur place tongo makambu et salamaki mbote papa. Mbote na yo ndeko journaliste. Alors toza awa ensemble donc bozana MLC na lingi au clairci batunya so balando partout dans le monde parce que chaîne ou etala ma mokil mobimba batu balanda yo par rapport ya kobakisa makambu o esala milelo. Ndeko na ngai naza na kokamwa pe naza na bileli kati na ngai. Solo tokendeki na maponami depuis 2018 na décembre. Bana ya mboka baponaki ndeko Fayulu. Lelo yo ndeko Tshisekedi na Kabila bazwi bokonzi ya ndeko Fayulu. Bakaboli yango biteni mibale. Ndeko Tshisekedi azwi majorité présidentielle. Ndeko Kabila azwi majorité parlementaire. Bakabola mboka na biso ba gérer yango ndenge balingi. Mais yo yebi quand même so tozongi sima ndeko tata Tshisekedi abunda po na état de droit, abunda po na démocratie. Lelo yo tala marche oyo biso nyonso tosangana ki na compte ya MLC na bandeko na biso ya lamuka poto kende ko revendiquer victoire na biso ya ba député oyo biso tozwaka oyo ba peuple congolais ba votaka. Sur les 22 députés nationaux oyo MLC azwaki ba longoli 8 na tina moko te. Toyebi tina te. Cour constitutionnelle oyo ezali conduit par ndeko Luamba apesi biso ndingisa te. Soubassement moko juridique eti lelo ezali te. Nde to se décidaki tokende biso banso lisanga to tuna bango bayebisa biso tina nini bolongoli bandeko na biso wana na ebonga na bango kati na Assemblée nationale. Ndeko na ngai ezali pasi pe kokamwa na kati ya interfédération na biso ya ville ya Kinshasa en face à stade de Martyrs to sangani wana to bandaki ko bongama lisanga poto kenda to bimisi kaka moto mwa moke na avenue de l'enseignement lisanga ya ba policier bavandaki wana bango nyonso babandi ko bwaka bala gaz lacrymogène babandi ko bwaka ngo na désordre ekwei na kati esika o biso to réunisaka na kati ya siège na biso interfédération oyo ya commune ya Kasavubu basusu bazalaki touché ngai oyo kweli liboso na ngai miso ezalaki pasi moyete tokomi komi tuna état de droit yango oyo ndeko Tshisekedi andimi kozwa pouvoir oyo akamba biso constitution ezali kopesa biso ndingisa kobanda article 24 25 26 droit de manifestation ezali autorisé toza na régime ya information et non ya autorisation pona kosala marche to informaki ndeko Gentini Ngobila aza au courant que biso tokotambola mokolo ya 14 juin 2019 toko matina cour to déposer requête officiellement eyebanaki mokili mobimba to sali yango na kukute mais baye kochela biso ba policier ba telemi to bimate na niveau ya cour kuna ba inonde bango batondaki kotonda eza kosala pasi to ebite démocratie nyonso komi confisqué victoire à peuple ba confisqué yango ndeko Kabila oyo to kanisaki alobaki ke légitimité oye abetelaki tolo et kozala toujours na kati ya volonté ya peuple congolais lelo tozali ko kamwa to kamwe mingi passation du pouvoir oyo ndeko Tshisekedi na ndeko Kabila basali ezalaki passation moko piégé parce que ombre ya ndeko Kabila ezali toujours comprimé na kati ya mboka na biso alors toza ko senga na bango mibale balongola ba corps na bango oyo bazali ko kambela mboka na biso bacha na pembeni ba présenter biso constitution bazongisa ba député na biso oyo balongoli bazana droit ndingisa ya kolongola bango te par exemple moko azwaki plus de 26 000 voix lelo bake ko remplacer na moto azwi plus de 400 voix moins de 500 voix même binomoko soubassement moko ezali te baza ko pesa biso tina te ya nini o bango balongoleli ye tolingai to luka toyeba baboyi toyeba te toko kende wapi
yango kolela na biso ebani kokoma na suka tokomi na bu ya patience mais tokosenga na bandeko nyonso peuple congolais tokolemba te bakoluka babouleverse plan na biso tozali na objectif moko le 23 oyo il faut toyamba mokonzi na biso ndeko Jean-Pierre Bemba Gombo tokoyamba ye massivement akokoma na 10 heures mokolo ya eyenga. Merci. Tosengi na peuple congolais nyonso abongama quel que soit matata oyo tokoyamba ye somi ya mboka akoya po asunga biso to libérer mboka na biso. Merci messieurs les journalistes. Alors merci vraiment, merci. Naibité ceux qui kobakisa. Moi mouké par rapport au à arriver à mon mboka Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba ya po solution mo salama ezati na mboka oyo. Bo était de droit ndenge papa Tshisekedi le père no melango yango te mwana yo sala. Donc biso za osenga nani Kamere na Félix kashi na bango fo kabona et puis bakabona na mutu la bango Kabila po base le côté peuple congolais souffrir makasi tracasserie c'est biso to ba chauffeur sote lenzela ba osnyo ko la ba nyo ko la chauffeur mingi ko boto la ba so ba kanyi so ba weli sa ba so ba kanga recevoir ba boto mbo kei so lo biolo bate ko boka ba gaz ko sala mabe misala maboko kufi doki mboke za suna droite do pona ngai do biso to soutenir Martin Fayulu président biso to fota ki ye wana o ba bimisate ba député biso to fota bango te to so mona na parlement ezamala muté do ye nani président Félix a dissoudre parlement wana pe alongola ba nani ba continuer sa cour constitutionnelle wana balongola bango ba se lokote ba sala mabumu na bango ba to population souffrir ba to basokufa so tambule na bala ba to basokufa nzala bazokweya bazokufa de remanga na utolo kota moko ana bango elo awute kisoku wa pa ya kwenga na lokota yi toketike no hospital likola nzala zamala muti do libala na cash na FCC ekufa tulinga to se aka le 23 décembre président Jean-Pierre Bemba ya to ngento yambene sengo peuple congolais nyonso le 23 totalement to ngento yamba président Jean-Pierre Bemba ya. Alors, merci vraiment naibité maman ko bakisa pour na arriver à mon mboka Jean-Pierre Bemba poto komi na suka émission na biso opesa sko pe message na ba konza mboka o bazoka mboka opesa message parce que ba diaspora ba to baza tellement belé ba diaspora libanda bazolanda pe émission ngana to pesa message boy bino bato boza na poto ba diaspora bo la na ko ya mbangu te ye Félix abengi bino ke boya atongeli bino ndako boya bokokita wapi nde tozali ako tozoko lakisa ba mama lamuka papa lamuka bilenge lamuka le 23 juin tozala koyema mwana biso Bemba Gombo abundaka na ko sambo mboko soki akomi yende moto akomaîtriser bozoba o nyonso o ezali tozala ebele na aéroport tozala ebele na balabala tozala ebele epai oyo ya kokita mpona kolakisa ye ke biso toza na bolingo na ye mpona pasi eleki na mboka oyo yango na tozala bomoko mabe ezala te bobanga eloko moko te Bemba koya toyamba ye maboko polele Bemba azali mwana oyo tovana na ye toyebi ye aza na susi ya mboka oyo so se Bemba azwaka bokonzi oyo me lelo mpasi oyo tozomona oyo ezali te bamama tozala na bomoko koyoka biyoka yoka te mama biso tozala lokola batémoin de Jéhovah témoin de Jéhovah akobeta porte moko mpona kosenga ke mondimi akota na Jéhovah biso mpe tobeta porte moko mpona mwana biso Bemba mobuki gbagba abundaka na kosambo makolo eza na nzela toyamba ye maboko polele bakonzi ya mboka botika biso bakonzi bino mpe bole mingi bosepeli bapeuple bazomona pasi bino bazomona pasi na bango te bokende na bahôpitaux bomona bazokufa mpona 500 francs bokende na baprison bomona motoko aza na kati ya kasho aza innocent azali ayebi makambo te mais azali kuna aza na dossier te moto wana dossier azali te papa bozala mawa na biso bapeuple botika biso tosala oyo nzambe alingi nakanisi te message oyo ekomela motu nyonso oyo aza na kati ya Congo aza motema mawa Félix oza mwana na biso Kabila oya mpe mwana na biso ole mingi kena na kopema bongo okozonga nsima yo sénateur en vie kena kopema.
Alors merci vraiment ma mission TV na habité post to comme na suka olingi. Merci beaucoup ndeko journaliste na ko bakisa ndenge mama witi ko conclure moi moke to sengi na ndeko lwamba o yaza ko kamba cour constitutionnel annulé arrêt na yewana a réhabilité azongisa ba député ya MLC ba zonga na kata ba siège na bango soki alingi kimia parce que si ba bimili banda ya mibeko ya mboka soki basali yango te bakomona ka biso tango nyonso na balabala. Alors, pour nous renchérir les sous-bozongia, mon konzi na biso Jean-Pierre Bemba, na ko beta kaka CT, tozali na ko bongama, ba fédération nyonso ya ville Kinshasa, ezali na ko bongama pour na okende ko yambaye, ko memaye kino na siège esika akosai la biso meeting po toluka changement na kati ya mboka. Na sepeli mingi na oyo mama lobi na oyo bandeko balobi nyonso ezali pona ko luka ko changer mboka na biso ekende liboso. Merci beaucoup ndeko journaliste na sukiwa. Alors merci vraiment partout dans le monde bota la mission TV chaîne à référence donc tozali wana pona laksa ba image nyonso place mabezali tozala na pona laksa donc na si bato pe ba commenter ba ebi souci ya mboka o population zali nango donc tamsu mutu msoko ofandi na poto mais ozoya Congo te mais yo ka kokoma bikoma comme ça telle émission on a biso vraiment état la biso te biso tozana pour nos kita na terrain kolar ça vraiment ba réalité nyonso ozo leka na mboka na biso. Merci vraiment na général Ngando les crocodiles oh vraiment zo pesa conseil pour na mboka na biso surtout maman Antoinette azo sambela toujours pour na mboka na biso Congo et kende liboso. Merci na maman ndenge bo yambinga maman Anne-Marie makwebo ndenge bo yambinga lelo pour to sala émission nabino donc merci ma mission TV chaîne à référence Martin Engi vitesse affiché boza la brancher toujours botika malam. Ma mission TV, le miroir du monde.